Bonjour chers amis. Nana message moko awa et puis to l'exapi ba makamo susu ndenge mboka ezokende. Mais message on azana ngo awa eza Tchakudia professeur Tchakudia Muluba ya bakwanga. Aza déterminé alobi fo Tshilombo ba bomaye. Ba boma Tshilombo akufa pour haute trahison. Donc pour naye Tshilombo aza traître. Donc solution monsieur ezate aza koyebisa peuple basala tout ba boma Tshilombo a trahir mingi pas seulement ba boma Tshilombo yemoko mais ba boma pe na mbali na pardon moi sinaye. Selon le professeur Tchakudia, alors moi sinaye aza rwandaise, alors on va trahir la néa au saganate. Solution ça mi balete, solution ça moko faut que bomba Tshilombo. Bon ben nabiso ba chrétien to bomarate, to luaka solution ko appropriée, solution ko malamu pour mutu ba bomaete akende na repentance. Mais yé à lobby il faut que bomaye. Alors na perdre de temps na kolingana la kisabino ngo bo landa bino moko peut-être ngana yoki mabe. Bino boyebi ke so ngana tie titre nanga makambo na koloba eza conforme na titre. Na tiaka titre makambo susu te bona obi tia kote makambo susu non. So na tie titre nanga c'est-à-dire bokolanda nde yango wana. Bokolanda Tchakudia vraiment ça fâché, déterminé que il faut Tshilombo bomaye pour trahison. Pe à lobby que Tshilombo a gagné l'élection te, yangwana osala makambo oyo longo bamite. Donc pour na vraiment solution il y a libération en boka, faut que boma Tshilombo. Boko landa ye. Heureusement pour nous, nous sommes habilités qui nous mais ce qui est étrange, c'est que Mousso, lorsqu'il parle, à l'objet en face, c'est ma députée, tout, c'est parce que vous avez la tête, vous avez la parlement à l'issue. Il y a mis ces 2 jours, à son qui n'a député Burundi l'autre fois, que vous avez la guerre, vous avez la rébellion là-bas, on a Est à Congo. Mais pourquoi pas aussi quoi arrêter tous ces vous avez la parlement à l'issue, lorsqu'on a créé la guerre dans l'Est. Mais qui a favorisé ça? C'est votre président qui est allé signer avec les ennemis pour prendre le pouvoir. C'est votre actuel président qui est allé lécher les bottes. Il y a Joseph Kabila, il y a aussi infiltré chez nous comme président le peuple. C'est Tshilombo avec sa maman, avec sa femme aussi rwandaise. Maintenant que maintenant le Parlement, par l'institution, Mbosso, vous dit que notre président a trahi la République. Vous savez ce qu'on fait? On ne reste pas comme ça. On crée une cour martiale parce que nous sommes en état de guerre. Il a fait cette déclaration pendant que le pays est en guerre avec le Rwanda de Kagame et le fils de Muhoozi, le général Muhoozi, qui est le fils de Museveni, qui est préparé pour être le président de l'Ouganda par son père. Il vous dit que celui qui touche à notre frère Tutsi Kagame, il a touché à l'Ouganda. Donc vous devez savoir que nous sommes en guerre contre, que nous sommes agressés par le Rwanda et l'Ouganda de Kagame et Museveni qui sont tous des Tutsis rwandais. Alors, avec ça, Mbosso fait une déclaration. Il voit maintenant le pays en danger. Mbosso, pour une fois, il dit le fils nous a trahi. Cet accord-là, qui est dans les mains de Lutundu, la ministre des Affaires étrangères, cette fois-ci, on n'accepte plus, ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que la République fait? On instaure la cour martiale, parce que nous sommes en temps de guerre. On ne parle plus de la cour d'ordre militaire. La cour martiale doit être instituée. Ils doivent interpeller. Arrêtez Tshilombo. Les traîtres, le fils traître. On l'appelle, on l'interpelle, on l'arrête, on le juge en flagrance, on le fusille. Les exemples sont dans l'histoire. Vous vous souvenez ici en France, là où je suis, à Paris, personne de Français ne va me contredire. Louis XVI, qui avait trahi la France, le peuple s'est soulevé. Et c'est pour ça que je demande au peuple congolais de se soulever, surtout la jeunesse. Le peuple français s'est soulevé, le roi a fui au Parlement, il est allé se cacher au Parlement, le Parlement l'a livré, on l'a guillotiné.
Je dis bien, on a coupé la tête du roi. Et on a poursuivi encore sa femme qui avait fui, qui était une femme étrangère, qui avait amené le roi à trahir la France, le royaume à l'époque, avant que ça devienne une république. Et on a poursuivi la femme, on a guillotiné aussi la femme. Et vous savez que Chilombo a une femme étrangère, une femme tutsi-rwandaise, qui a vécu à Londres, connue des services, qui a vécu en Belgique, connue des services. Ce n'est pas des choses à blaguer avec. Donc, dès qu'on arrête Chilombo, parce qu'il allait seul, avec sa femme Tutsi-là, aller signer tous ces engagements, tous ces pactes qu'on parle. Et vous savez, un langage bantou, un langage de nous les Africains, bantou, pacte que Mbosso dit, mais c'est tout grave, ce n'est pas les accords. Ça veut dire que ce sont des pactes de sang. Félix Chilombo a comme un vampire. S'il vous plaît. Parce que tous ont une ambition hégémonique, comme je viens de vous dire, de dominer le Congo, de prendre le Congo et de gérer le Congo. Donc, Chilombo a comme un vampire. Akeye pa Kagame bameni makila na mwasi na yewan bakeye pa ya Museveni bameni makila na bande kuma ya batusi sikoyo tshilo maye kotala biso comme ça à trahir mboka et le parlement vient de le reconnaître. Alors moi je demande à la cour martiale de saisir de Chilombo et de le juger en flagrance et de le fusiller lui et sa femme. Mais lui et sa femme, ça c'est message au lobby et l'équipe va congolais. Mais lorsque maintenant Mbosso a lobby en gros, ça fait déjà quelques heures, déjà quelques jours. Mais mon fils, réaction exaltée. Alors devant la République, on sauve la République. On ne sauve pas la famille. Même si c'est ma femme qui avait fait ça, même si c'est mon enfant qui aurait fait ça contre le Congo, je dirais la même chose. Chilombo c'est mon fils. Après Etienne Tshisekedi, le père de Chilombo qui reste dans ce monde, c'est moi. Mais est-ce que vous pensez que Chilombo aujourd'hui est un dictateur parce que ça, vu qu'il a signé par Nama Buganda, vous pensez que c'est une très bonne question, cher journaliste. Un président de la République, dans un pays où il y a des institutions de la République qui fonctionnent, je parle à partir de Paris, de France. La France, c'est un modèle de la démocratie. Je veux que les officiels français me contredisent. Macron va aller signer des contrats, des pactes, comme Mbosso dit, président du Parlement français, sans passer par le Parlement. Son ministre des Affaires étrangères appelle le président du Parlement. Il dit, j'ai encore un autre accord ici. La France est déjà en guerre. J'ai encore un autre accord ici. Venez prendre beaucoup de Kolekissango dans le Parlement. Dans un pays démocratique. Pour favoriser les... Alors, quand on fait ça, c'est pire que la dictature. Chilombo est devenu pire que Mobutu. Mais moi et son père, pourquoi nous avons combattu Mobutu? Pourquoi j'ai perdu plus de 40 ans de ma vie dans un combat de la démocratie et le progrès social au Congo? Mais qu'est-ce qui fait que Félix Tshisekedi a comme un pire qui est dictateur? Pourquoi cette réaction dans mon tour à Félix Tshisekedi? Tout part de comment il a pris le pouvoir. Chilombo n'a jamais gagné l'élection. Je vous avais dit qu'ils viendront avec le fils de votre Tshisekedi là. Il n'y avait pas les élections. Bandeko, bino mutu bolandi yango penza bien nyonso yo professeur Tchakudia alobi ke Chilombo comme vampire. Apesi mo exemple ndenge ba bomaki ba mosusu pona ye alobi ke mawa ezalate. C'est un traître, il a trahi, donc il mérite la pendaison. Après, elle est bomiye akufa. Yaza tata et Chilombo, mais alobi akufa kaka. Bolanda ngobi ya, eza pasteur à Mukongo te muta lobby. Ngana chili binoka ba image. Et vous allez, pasteur à Mukongo, alingani baluba te, boye tout ça. Mais on a tué et zangaté. Ngali na kocha ba commentaire te na bona mape makambo. Vraiment na bon makambo. Mais nazo tira bino oyo ndeko professeur Tchakoudi avant d'aller à Londres. Azolo bango, je ne sais pas si à partir de Paris ou à partir de Londres d'habiter. Mais ce qui est vrai qu'avant à Londres. Nabanzi titre nanga eza conforme na makambo ya lobby.
Donc, yé à lobby, il faut beau sala tout bino tozakuna, Chilombo kufakaka. Et puis Chilombo pe yé moko lobaka ke, ako kufa pone kolo. Chilombo lobaki akoki ko kufa pone kolo. Donc, le kola tchakoudi à lobby ke, ba bomayo, au lieu que yo kufa, ye tchakoudi à lobaki ba bomayo, bon, nane mano saka ba voyage. Ce que Chilombo bomiye, nane mano saka ba voyage. Parce que ça va voyager tant mon ye. Yo siko yo au bomaye. Allo bandeko. Total la confirmation mususu o ezolo ba ke Chilombo nani moi si on est étranger toyo kango suko ebima na monoko nani peut-être le baka na monoko ka bulu ba lisusu. Tolanda. Moi si à Félix, azaka on a Londres te oyebi ete. Azaki nani ao rwandaise. Musala na ezaki kindumbao. Donc batende ngwana nde batwa ko diriger Congo. Mwana moi si ozana Félix. Azaka on a Londres te attaque rwandaise. Nana yebi eta ao ndako na yeto yebi te. Donc vous pouvez tourner toute une histoire comme ça. Alors vous voulez jouer avec toute une population. Elle était ici rwandaise avec sa sœur rwandaise qui travaille dans notre ambassade. Professeur. Maintenant cette femme-là travaille dans l'ambassade du Rwanda en tant que rwandaise. Mais sa grande sœur est rwandaise. Comment elle devient maintenant congolaise? Sa grande sœur a fui notre ambassade ici. C'est elle qui l'a amenée ici à Londres. Vous jouez avec qui? Cette fille faisait le Kindumba ici, avec tout le monde qui a fait les chefs pour là ici, connaît cette fille, pour jouer avec cette fille-là ici. Mais vous voulez nous prendre comme ça? Non. Parce qu'à un certain moment, il y a des choses. Est-ce que vous m'avez vu, moi, tu as parler langage comme ça? À un certain moment, on en a ici. Oui, papa. Vous avez compris? Parce que cette fille-là est connue ici. Je peux vous donner le nom de tout le monde qui peut vous dire toute sa vie. Ils étaient trois ici. Nous courons. J'ai d'autres leur vie ici. Elles connaissent. Ils étaient ici. Nous courons. J'en parle comme ça pour que Félix comprenne que toi, il y a mis ma famille à Bango, c'est pas ça que ça. Non, il y a eu ça, moi, toi, à Dungoa, à Bachekura, à Bango, à Bruxelles. C'est pas du Bango, non? C'est pas du Bango qui a arrangé le mariage. Alors, est-ce que depuis que Badiban était premier ministre, vous avez vu Félix les critiquer? Alors vous me dites que je ne peux pas supporter Tibala. Alors pourquoi moi je supporte Tibala? Professeur Gilet, moi je supporte Tibala. Non, parce que Tibala s'est dépassé trop longtemps dans les questions. Laisse-moi poser mes questions. Si Félix Azalaki collabo, si Félix trouve que na continue vie d'ailleurs privé, aille comporter une plainte, Nazali A. Professeur Julien, moi j'ai dit que je suis prêt à aller avec la presse. Mais papa, vous ne me laissez pas le temps de parler. Félix, moi c'est Abadous. Donc vous voulez jouer avec nous. Donc nous nous battons ici pour la résistance. Nous voulons que le Congo change. Et vous êtes en train de jouer comme ça avec nous. Mais nous avons un problème avec Félix, ou bien nous avons un problème avec... Il faut que Félix, Azana Lokoso Yambo. Et Batouana va utiliser Yana Lokoso Yambo. Nangoninga na Badiba. Badiba na Félix. Moussala na... Est-ce que vous voyez Moussala Badiba na Zakosala en Londres? Aïe, Banya en Londres. Y'a quoi na Babanga? Na Paris la même chose. Vous voyez Moussala na Poto? Et ça qui coûte Kouda. C'est grave quand même. Koyoka ke batu balaki awa ba mususu na batchekula après ba komi même pas ministre mais premier ministre. C'est vraiment ndenge ko muso lobaye que ce sont de Primangondo qui gèrent la RDC. Na ebité parce que mboka pe toni na ba village ebele hein. Tala zo ba Primangondo ba so ebi Primangondo te so azaki nani. Moi, je suis Primangondo nani, professeur Ngoma, les États-Unis sont le Primangondo, il y a quoi. Si vous avez papa li que le Primangondo, Primangondo, voilà, donc, tant aux autres, tout n'a pas maman Georgette, on le Primangondo, il y a Primangondo, non, maman Antoinette, mais ma villageoise, ma villageois, bon. Voilà. Maman, et donc vraiment notre pays, la RDC,
est géré par des prix Mangondo. Parce que comment voulez-vous que problème est la kati ya mboka na biso? Solution faut ezwa na kati ya mboka na biso. Bozo considérer bato makambo que lukaka ba na libanda. Oh, ti lo moto kende bo, oh to sala moto la solution Rwanda zo ko agresser biso. Solution za na mboka ba bloquer bino armée. Oui ba ronde ba se bino abe. Ba bloquer bino armée. Armée ba ti ba ko nyos ba Rwandais na kati ya Kinshasa. Na kati ya RDC. Plus précisément na kati ya Kinshasa. Zulu ba ko tomboka kako ba ndo boma bino. Lukola ba o wana baza likolo ba Rwandais ba Burundais ba Soudanais ba konso ba yaka aoza ba poste ba komebele pouf esili. Siko bino lukola ba yebike ba kangi bino kati wana bondo kosaka makambo ko nous sommes agressés. Mais non, guerre kuneza na mote. Guerre eza kuna po na ko faciliter ba miyibi ba continuer ko yiba na bango. Mais kuneza ka déjà na konti ya Rwanda eza na konti na biso souste. Voilà. Donc ba chat ti lo mwana po na bandeko na banzi boyoki penza bien na banzi boyoki penza bien bande comme limbisa na chai awa na chaki mode avion te alors bandimi bako benga à tout moment et banda va déranger toujours biso alors bon ce que ça va alors bande ko na bandi momoni cercueil wana bande ko botala banzoto botala banzoto tala. Mais azo gagné. Hein? Biloko ya kolia muto aliaka ikende ko wapi. Tala. Hein? Tala koto. Mais azo gagné. En tout cas c'est grave, hein? Tout à l'heure dit. Bon, mon wana ça wana ko azo beta bale aza wana taye wana beta bale Zabet makasi za pour monene te pour mukete vraiment baluba kala baluba totana leo mosusu mundele o ya Belge asa itaki biso baluba biso bakasayen et togo ko zo pouvoir te en tout cas les mosusu mundele ayeba ki très bien que bato ba ko makambo te baninga na ngai botala bato baza ko fingana Mobutu a eu pouvoir à régner 32 ans, Bangala Bafinganité, Bangala Bamibomité, Bangala Bavandi très bien. Attaque à moi en discussion, ils allaient entre Bango, mais Bayeba Kindeng n'y a quoi arranger. Parce qu'il y a le pouvoir pendant 18 ans, tout chaque année, il y a 4 ans, il y a Mosé. Pepele, il y a Baluba, Kofingana. Basoko finga moi si la bilamba na yé à kati. Mais c'est que je vais vous dire une chose. Après le pouvoir, il y a Félix. En tout cas, bato ebele ba kokufana, bato ebele ba okene na ba réfugié politique. Bato ebele ba kokene ba mosusu ba kokufa. Ba mosusu ba okene na ba réfugié politique. Biso Bakasayen, on a échoué. Parce que pouvoir au biso toloba qui te doit pouvoir, ils ont pouvoir il y a partage.
partage, c'est-à-dire Moka Mobimba, les lois est comme égoïste. Et le quoi qu'on révolté par des égoïsme. Boye bindeko oyo kene Kinshasa baluba kipete. Baluba bakipete. Akanisa yeke akozwa poste kuna azwele omote azongi akomi contre. Bandeko toyoka susu bosolo baka ko Tshilombo aganyaka élection te. Tshilombo boy. Bandeko bona na ba vidéo nanga 2018 2019. J'ai été clair. Naba na bino ke Tshilombo akosala rien. Nalbaki Tshilombo akosala rien. À moins que naza pasteur mon Congo te. Résultat. Ba oba finga kinga. Ba oba salanga ba mission belé. Ba oba futaki batu ba mbongo po ba salir nga. Lelo ba bandi yoka soni. Parce que baluba inga lingi baluba te. Naza contre baluba. Nazo loba ma belle baluba, tout ça. Mais non. J'enseigne la vérité biblique. Donc, c'est difficile pour nous ngana le balukuta. Namakamu msuna yebi o batu msuna yebi te. Tango nakota Tshilombo akocha mutu. Et pas makamu banda Tshilombo yebi te. Voilà kozanga koyeba histoire mboka na lokoso. Et pas makambo uta ayebite akocha mutu. Na rappelé que bino derrière nabi mais pourquoi Mobutu a dit comprenez mon émotion. Après moi c'est le délice. Il va dire le monter vraiment. Kindu na Équateur, wa beli munen. Mobutu akabola ki ngwa. Ala kabola ki pourquoi? Kindu na Shaba, wa beli munen. Akabola ki à côté kuna. Mais c'était le processus de balkanisation. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et ça m'a dit, vous la bisoté. Bah petit bilan pour ba septembre quelques net ba âge ba tumusus. Donc histoire pour tamboka yebité akotanga après ba niko loba o yatangi. Non, c'est vivant. C'est vivant. Timo Mobutu azolo ba comprendre mon émotion. To yebi. Timo Mobutu azu pouvoir na makasi ba niko boma. To yebi. Nous étions traumatisés surtout nos parents. Alors si quand Tshilombo nyonso wana kutu peut-être que banda yo na botamité. N'importe sur bota ba 64 sur 65 sur 64 sur 65 za bébé. Okoye ba le côté. Professeur Tchakulia alobi Tshilombo bano koma pire que Mobutu. Oui Mobutu te, oui na village. Oui na village. Omoni Mobutu ndenge Kabila kanki ne mondatsemi, de histoire mondatsemi sila, de sila. Mobutu wana bangutu te. Ako boma lobi aleki, alobi na sina boma ibango. Bino bozo zela, mesure de grâce, mais ya leki ko yemoko, abina se boma ibango. Tala boyoka Mobutu na sango, bino boyoka Mobutu na sango. Boki ba village kuna sukuna ba mboka kote ni boyoka Mobutu na sango 67 ba continue no groupe bo telemi ba okanga bino bozo ba ko Mobutu. Tellement ba na ko ba yeke zoba zu pouvoir zoba. Donc ce ba zu bino ba bino. Ce ba zu bino ko ba bino. Abomi Emmanuel Bamba na ba bosuso na ayebisi ba Congo. Oya ko lela. Oyo ka fula munoko leli. O noko ne ba bomi o tata ne ba bomi. Na bo ba. O ba lelaka abo ba. Tala boyoka ka soki omoni muluba mu Congo Katangé mutaba ndundu so omoni alobi bolama Mobutu ayebiete parce que 4 tribus wana bazalaki ba ennemi mortel Mobutu parce que 4 tribus wana mutaba ko finga yetango azoye baninga osala première réunion ya gouvernement 4 tribus Ngunza Carbone surtout akomaka ennemi mortel Mobutu. Parce que Ngunza Carbone atala beti dinga na sali na sala commander na sergent major ata yo moko ba classe belongo na tangi ba to ba 4 ba sali ba université muta a diriger biso sikoyo un voyou al Mobutu ayoka ibiloko wana yana moni ya boma bango na ndinga mukete atoboli bango misu
atoboli bango miso pendaison tokotikala kozwa président ya motema mabe neti ete na osala bavideo ya Mobutu na banda kozela bato batindilaka babiloko bato batindilika ebele miso eza na bavideo ngai te moto nazope onga nalobaka na bana bino Mobutu aka tokole bino otya tembe bino uti bino uta wapi Mobutu komona ezaka debanzi tokole tomoni yamoni moni azongila komona e période mo afata zo indépendance meta ba yebisa bino bolingo yoka te yolo belaki Mobutu amungala kino tala mbandaka de Mobutu atika yango kino tala mbandaka ko ozokumisa mutu moko wasali rien na province na yo rien et rien mais kendo ta na Maroc mbongo ba yiba yango na masio na vandeli kuna azana cité mumba kuna quel motema babe mboka babokoli yo na bambanda kana olingo tonga te ozoko tonga pa mususu kosoma banda kuna Suisse kosoma banda kuna France membanda ka yango yo ni tonga Congolais mawa Congolais kumisa mutema mabe mutema lamu Congolais kumisa kaite mais ça mawa mingi Lito Moboti ndekwa nani une autorité ayi bogoliana abina biso akili bogoliana nebite so bozaka na mboka to bosana ka muto oyo soki Rwanda oyo nani oyo apembo oyo biso yibaka Rwanda te biso yibaka Mungala natango Mobutu so yibaka Rwanda te tato apembo oyo ozaka procureur de la République na mboka oyo anyokola yo lo makiadi na batabulai bakabele boyebite bakabele boyebite bakumisaka ye bangwanda wana niso bakumisaka mutu wana oyo apembe wana lelo toyi kwa azaka soki portugais soki rwandais nzambe bombe namoni natiaki mpenza image bien te ntango na bandaki déjà naye koremarke ekomaki trop tard Leloyo, mwana mboka Félix Tshisekedi a gagné élection. Bokoki kosangana te na bosenga balimboka pona ko sauver baibali ko kufa bututo moi mama e bazaiba. Bokoki kosangana te na kati ya corruption, na kati ya iniquité. Un président conçu dans la corruption mboka ekobeba ezali potopoto ye moko Félix alobaki. Toza bomoko, mutu ya kolonga na bomoko komo na enani likama. Akozwa likama ekozongela ye moko. Alobaki boli misaka na salaki ba erreur. Nazalaki kolala pongi esalaki nga me azala nuka na kati ya pongi. Ya wana tolobi na ye alamuka. Pouvoir oyo azondima wana ezali cadeau empoisonné. Yo mutu ozwi toza même pas na mawana soni yo moko ke nazwi na nga 15% po balakisaki ye ba résultat. Balobi tala ozwaki ka 15% kutu shadari aleki yo me tokotia yo wana po yo garantir ba intérêt ya continuité na biso. Azwi andimi. Ya wana ozoka bana bazoyemba Félix ateki mboka. Pona pouvoir na ye moko. Ekosima te. Meme na nzango balobaka ngala moyibi ezala na suka te. Maintenant que pouvoir eza na maboko ya peuple toloba bongo MLC décidé ainsi que ba parti politique nyonso oyo ezoconstitue lamuka bakoki kozala prêt ya kotravailler na gouvernement oyo ya Félix Tshisekedi. Nasi na répondre yo ke tokoki kotravailler na kati ya corruption te na kati ya iniquité te soki ezalaka mpona pouvoir bomonaki biso na réunion ya Senko le MLC avait dit tokoparticipe na pouvoir wana te nana azalaki kolela koma premier ministre ya Kabila Félix te babandaki na nani na balibangati IDPS baye kozwa nani Chibala IDPS MLC alobaki partout tolingi ba élection alors les bonnes élections. alo bandeko na bandi boza conscient bino nyonso bandeko ngana kamwaka nango tuna bino ndika moko bandeko bino tolanda nga pourquoi beaucoup de toujours ba criminel ba mijibi ba voleur soki lobi likamoko ya solo neti na lobaki ya Lumumba na kisasa tobe ba para biso ba ibaki na basi na masanga basi na masanga
il était un obsédé sexuel. Pour ça, la pour ça, la publicité, agent publicitaire à Polar. Mais yo, osala quitté. Biso tant que la vérité, yo l'unité, tout le vérité, pour le tribalisme, et comme ça, yo zoba. Tant que le monde va y na poste où il y a boulevard du 30 juin. À ça, il y a 3 ou bien 6 mois. Mais le gars, il y a des gens qui ont été lingala. Est-ce que vous avez le mot pour parler de lingala? Est-ce que vous avez le mot? Est-ce que vous avez le mot pour parler de sa voiture? Mais quand on vous dit des choses comme ça, ah, vous me traitez de aîné, Montoumabé, tout ça. Mais parce que vous avez une vérité. La vérité, c'est belé. N'est-ce pas comme il boye. Nous devons comprendre que c'est quoi. Et puis, il va déjà va que Mboka est comme boye. Nabay na bino, je vois très mal. Bon libérer Mboko. Bon si mal le baona. Na répéter encore, parce que na yé belé. Je vois très mal pour na bino bon libérer Mboka oyo. Ce que tu le vois leki, na fait un mandat, à koufa koufate, bah qu'on reprendre le pouvoir bango, bah qu'on récupérer le pouvoir na bango. Si ko armée et aux akana maboko na bango. Mais si ko bino boko zo Mboka na ndenge nini. Parce que armée ça na bango, si ko bino zo Mboka na ndenge nini. Bah fallu d'ici 5 ans plus, bah sur la force c'était attaque bah opposant aux assustés. Bah nous la tiki bino. Vraiment Nzambe ya pambola bino, o ba tchaba commenter na ndenge mala ba tche, o ba tchaba na ndenge mabe bo bazanga te. Je suis là pour ça. Merci beaucoup, au revoir.